Muhindo Bakuhemba Joseph azali lifuleme mokonzi ya centre de santé Malepe oyo ezwami na zone de santé ya Beni. Azali na misala mingi te mikolo oyo pamba te centre de santé na ye ezali lisusu kozwa bana kobele bokono ya kintutu mingi te lokola mbula eleki. Tango ya mopepe ya mbula nkoto mibale na nkutu mibale, motango ya bana nkama mwambe na ntuku sambo na mitano, balakisaki ba symptôme ya bokono ya kintutu kaka po na zone de santé ya Beni. Lelo makambo mabongwami, kasi mwandambo ya babeli bazali naino kolakisama. Les cas que nous avons eu à traiter. Maka oyo biso to salisi ezali bana bautaki na bazone ya santé zinga tomoni ete bazwaki nanu mangwele te mpona kobundisa kintuntu kasi topesaki bango kisi kaka na kolanda bilembo oyo tomonaki topesaki bango vitamine A mpona kokomisa makasi système humanitaire na bango. Bana oyo kobela bokono ya kintuntu bauti mingi na bisika oyo bitumba ezali makasi ya barebele ya ADF. Bango basundolami. Talantina bayambemi awa norfelina oyo ezwami pembeni ya Beni. Esali mwa mikolo kati na bango balakisaki babilembo ya kintuntu. Kuna watoto wengine walikuwa wanawaleta saa moja na hawapate le ruhusa. Ezali na bana oyo baye awa bazali na bilembo moko te ya kitutu. Kasi ekomi bango na orphelina, bakomi na feve makasi, pe bakomi kolakisa bilembo ya kitutu. Mingi penza bazali kobela na mbala moko. Soki lelo ezali mibale, lobi ekozala misato, pe kaka bongo na bongo. Na mbula oyo eleki, 25,000 bana bazelamaki makasi na mangwele ya kintuntu na zone de santé ya Beni. Mbula matari na lisungi ya bapaya ya mbongo balengelaki kampani monene ya bopesi mangwele na ntina kobundisa kintuntu na mboka ya Congo démocratique. Kampani yango esali ete kintuntu ekoka kotelema ekoka kopanzama lisusu te. Esengeli koloba ete uta ebandeli ya mobu baka ezali penza mingi te kasi mobu moleki tomonaki penza epidemie ya kintuntu talatina kutu gouvernement provincial ebandaki misalam ya kopesa mangwele pamba te baka ezalaki mingi uta sanza ya juin juillet août pe septembre kolandisa ba statistique oyo emonanaki na bokutani ndenge na ndenge tomonaki ete bokoti bozali makasi na kotala mobu moleki mingi baboti bayebaki te ete esengeli bapesa bana mangwele pona kobundisa kintuntu uto sanza libwa tangu mosusu tosalaka kampanya uta sanza ya motoba kasi likolo ya bitumba baboti bazwaki sango te yango wana mwa kobosana ezali na oyo etali kopesa bana mangwele. Kintuntu ezali bokono kouta na virus oyo epimbwami kino kopanzama na lolenge ya kovandisa matango molai bisika ebele ya Congo démocratique. Yango mimonisami na babuto nzoto mobimba oyo esili kobima sima ya mikolo misato. Yeyet Mavinga pona VOA Afrique.